Zamba pambola yo. Est-ce que mon longi moko azoyo kanga la poko alelo? Est-ce que femme servante moko, femme fort, est-ce que homme fort moko azoyo kanga? C'est encore possible yo swandenge ba misu baswa. C'est encore possible au resinde ba misu ba resira. Omoni batu nyonso bayaka kosala ba lolendo liboso no baze lokote. Mutu aza na mbongo akumisa te ki aza na mbongo. Mutu aza ereze ya kumisa te batu nde bakumisa kaye. Nde est-ce que yo za poubelle ya koyo yamba babuso ba batu nyonso? Kabwana na batu nyonso baya kotonga baninga pembeni na yo. Omoni batu nyonso eza na nzela mibali basi bo baya kotonga baninga pembeni ba na facilité kendo tonga yo. Yaya mama oyebi tomate na pilipili ezaka couleur moko rouge mais eswa kandenge moko te. Oza ndenge moko na banguna na yo te. Oza ndenge moko na bandeko na yo te. Okobota malamu tutata moko kombo moko me bizaleli moko te. Boki kozala ba mapasa me bilongi moko te. Boki koza bilongi moko me taille moko te. Bokoza taille moko comportement moko te. Sur cette terre des hommes tu n'es pas une esclave. Refusez que tu ne mourras pas dans la honte. Boya honte na vie na yo. Boya mobalo ayaka kapwa sambwisa yo. Boya mwaso azwaka yo pamba na miso abatu. Ato pese loko wanga na kaka. Boya batu nyoso bandima bolamu na yo te. Ezela pese mutasali leo bolamu ondima ye. Loko bandima kote wandima kote kondima pe yete. Ayo beta tolo libosono kengana bala yenda sukisi basali ya mariage. Depuis babando bala basali nanu ikanga mate. Onga na bota ndenge yo bota nga pe na obota. Ndenge yo bala nga pe na obala. Natinda mobile na yo linganga te. Natinda mwasi na yo lukanga ite. Oyo nga na zui atoke na bondoki. Oboto lango te. Ma sœur, mon frère, o nzamba peso mta oboto lote. Mais kabwana ba hypocrite. Kabwana batu nyoso ba minimizaka yo. Boya batu nyoso ba kritikaka yo. Kangama na ngolu o nzamba pesa yo. Oza rasi ya bato ba olonga. Oza lokola dessin animé. Ata batio na tono ya asidi nzamba obimisa yo. Seigneur qui Dieu des armées. Pambola bana yo. Oba okabola ba voice yo. Oba yoka message à mosali na yo. Le voyant prophète Jérémie. Na yebite condition ni bano bazanango. Nzamba peso elonga. 081 375 27 94. 081 375 27 94. Oya yo moto boto lango azate. Bima batu nyonso ba yakomi komisolo bisonde. Nga ezanduka kitoko balamba ngo la fetite. Soyi aza yo posa. Moto aleka kwa azate. Soyi aleki na pembe yo leki na mwindu. Soki aza licencié yo za gradué. Soyi aza gradué yo za D6. Soki aza mulai yo za mukuse. Soki aza munene yo za muke na vino moto aleki yo azate. Na roli no oza unique. Soyez bénis.